l'importance ya musala na Nzambe. Moni batu nyonso ndenge basala. Biso pe tolemba te kosala. Ya musala ya mokuti ni lifuti ya mokili te. Nzambe kande mokuti na batu. Donc intérêt au social la Nzambe ayeba ofuta biso. Lifuti ya mutu ya mokili akotiela yo montant mais o Nzambe akokopesa yo aza na montant oyo akokotiela biso te. Yango tina akosala yango valeur tozwaka yango pe na bomoi o Nzambe apesi na biso bato. Soki ke Nzambe alingi afutisa biso yango tokofuta combien. Yango moni esengeli pe biso tosalelaka Nzambe sans intérêt na pema oyo apesi biso sans intérêt. Ta mabe tosala Nzambe. Metala bolamu Nzambe azo récompenser biso. So totali mbula oyo azonokisa mpo na biso bato ya masumu na bato ya malamu anokisi. Tofutaka ye combien. So totali mopepe. Yango biso ka tosalela pe ye Nzambe oyo pe azosalela biso ya minene pe ya koleka. Merci. Bota. Hello. Toza na côté ya Club Miba, module 3 na mboka Mbujimai. Le jour pour na Salongo, travers Liloba, travers sa grandeur, l'homme de Dieu, le prophète Konpo Dominique, na initiative amemeli biso na mokili. On a kolakisa vraiment le sam ya solo ya Nzambe parce que mokili oyo mabele oyo ezali ya motote ya beleza Nzambe. Alors à travers Liloba nde tozalaka au four au moulin tout le temps chaque samedi on a ko montrera présence dans maloba l'homme de Dieu le prophète Konde à travers Liloba à travers œuvre Salongo, raison pour laquelle besoin monaka bandimi tout le temps na mboka Mbujimai na zela Salongo et ezofuta peza kobota misala ya minene ba témoignage féminin vraiment semaine passée tozalaki na rond-point Bonzola vraiment musale salimaki bien kitoko. Alors lelo bomoni lisusu tozongeli kaka na nzela lisusu mpona kolongola kasalite na kote oyo lelo tozaleli na kote ya module 3 na Club Miba. Yango wana vraiment esengo munene na libota oyo lelo bandimi koya